Boté Nabandeko, Bomessana Kolanda Bisso, Bozalaka branché sur la 3W. Radio Télévision du Solo, et ça dit toujours bien DSB, Diana, sur le foot de Verstal. Monte toujours na kati. Les lots, il y a un biso un peu comme les lots pour na botaki sous partout dans le monde entier. Pour Nanini, les Congolais na dengi les sous M. Joseph Kabila a dirigé les sous Congo de 2016. M. Joseph Kabila a canalisé à Fan. Alors, les Congolais de Basali Kolela na kati na Kinshasa. Première position, il y a des Congolais Basali Kolela. Kinshasa est comme lokola piscine, babalabala. Banzela est comme piscine. Batio ezali kotoboka. Bana bazali kosokola na nzela. Mai wana ezali kobebisa banzela. Mai wana ezali kobebisa bandako. Courant ezali te. Dans la souffrance, il y a peuple. Deuxième point de sous Congolais bataille non. Botala lokola ndako oyo etondi mai meke kati na parcelle mobimba. Oyebisa ngai ndako oyo bato bakofandaka ndenge nini? Eske ndako oyo gouvernement ayebi te situation ya boezeli kolekana mula soki ebeti bandako ezali kotonda mai epuis mai wana ezali kotikala kaka na bandako bato bazali kofanda te bato bakimi bato babomi alors bandeko bokotala lisusu na marché central oyo tobengi ya Kinshasa bandeko na ngai ezali catastrophe. Mbula soki ebeti na kati ya marché bokomona mai etondi na kati na marché, salité ezali na kati na marché oyo mboka ndenge nini ezali ke marché wana ezali na kati ya capitale. Alors botala lisusu mosala bopesi basoldat na biso. Tomoni chaque député azali na 5 soldats, ministre azali na basoda, ba sénateur bazali na basoda o bazali kokengela bango na kati na bandako na bango. Soda basala ye pona peuple, mais soda akomi kaka kokengela bino, kosire bino basapato, kofungolela bino voiture, kokende kosombela bino biloko. Tala mosala oyo bopesi soldat na kati na Kinshasa. Et puis na 5e position makambo oyo tozali koloba, transport na kati na Kinshasa ekoma pasi. Soki mbula ebeti bandako nyonso tu babalabala etondi babalabala ekoma ba rivière. Transport na kati na Kinshasa ekoma pusu-pusu. Moto nde efazwa pusu na ye nde esika oyo akobanda kosala transport komema bato kokatisaka bato mai na kati ya Congo kaka tofai na kati na République démocratique du Congo. Na 6 position inondation mbula soki ebeti mama na ngaba inondation ezali na kati na Kinshasa ya kosakana te. Mabulu bandako ezali kokende wapi leta wapi 5e chantier oyo bolobaki ke non peuple congolais 5e chantier président M. Joseph Kabila azali kosala batravo ya sika. Mais 5e chantier oyo bolobaki wapi inondation bandako ezali kotiola botala bino moko bogangi nouvelle formule oyo bolobi ke Kabila azali kosala 5 chantiers. Botala banzela bandeko ngai nazali kolakisa ba image oyo botala banzela ba bis ezali kokoka kotambola te 2 bis ekangami. Nzela eza te nzela eza moke mabulu epesi mwa mobulu kote ba bis oyo ndenge tozali koloba. Bandeko na ngai oli peuple équipé pona olie soldat équipé pona peuple congolais, mais peuple nde akomi ko s'occuper na soldat congolais. Tala lokola peuple oyo amemi soldat congolais na kati na mokongo na ye pona nini kokatisa ye mai oyo mbule beti banzela ezali te, tandis que bolobaki 5 chantiers, mais 5 chantiers na bino wate. Tala ba raison oyo peuple congolais telemi alobi ke
M. Kabila 2016, il faut atika pouvoir. Pouvoir. Tomoni na kati na Kinshasa, tomoni voir même député Zakari Bababa, soko azali koloba ke non. Poubelle oyo ekoma na kati na Kinshasa, salité oyo ekoma na kati na Kinshasa, voire même à l'époque ya Mobutu ezalaki bomote. Salité na kati na Kinshasa, ba poubelle salité na ndenge kosala te. Oyo 5 chantiers ndenge nini oyo gouvernement M. Kabila bazali koloba ke non. Bango nouvelle à la modernité oyo bazali kosala na kati na Kinshasa pe bande tala ba veni nyonso ya kati na Kinshasa mbula soki ebeti na koyebisa bino bandeko bato bakomi kotambola na bapirogue toyebaki ke bato babandaki kokatisa mai ya njili na bapirogue soit kokende ngambu ya ili Mbamoto ili Mpila kuna na ngambu ya Brazzaville par pirogue. Mais ba pirogue comme na kati na capitale na kati na Kinshasa mbule beti bato bazali kokatisa na kati na pirogue oyo likambo nini peuple congolais azali ko vivre na temps oyo l'époque ya Mobutu ezalaki te wana ezali capitale botala sikoyo image on azali kolakisa bino capitale ya Kinshasa oyo tobengi Kin la Belle botala ndenge mbula ebeti Kinshasa mobimba etondi boyebisa ngai ke 5 chantiers bien 5 sachets ya mai balobaki wapi yango oyo tozali kovivre tala bacondition oyo peuple congolais lelo atondi alobi ke non Monsieur Joseph Kabila ozali jeune soki osalaki malamu na bakongolais oyo bazali na idée mpo mboka na biso évolue nde kokoki kozala motu ya mboka mais yo osali na bakongolais oyo bazali miyibi bandoki bato ya maboma bakongolais wana balingi yo te batrahir yo soki lelo Monsieur Joseph Kabila ozali kosouffrir boye ezali mpona bakongolais oyo tie bango pembeni na yo bato oyo bozali kotravaille na bango bapesaka yo barapport te bayebisaka yo kaka chef tout va bien esengola moto akoyebisa yo vérité mais yo koboma ye tala esika bato oyo yo pesaki koloba na bandeko nyonso bazali kolanda biso mpe Monsieur Joseph Kabila bandeko oyo bapoliticien bozalaki na bango oyo ozali kopesa mbongo bazali kopesa barapport balingi yo te c'est le moment oyo comprendre ke balingi yo te bosilana na bango pamba te yo mpe okosilana na bakongolais pamba te bango nde moto bafonce yo compagnie okoti na kati na libulu bango bayebisaka yo eloko te tala buzoba tala viol tala koboma tala baenlèvement tala mboka ndenge comme na niveau ya boye wana ezali maloba oyo ya DSV Diana sur le photo de vos pertales moto toujours na kati ya bato nde nazali kotalisa yo Monsieur Joseph Kabila tala esika oyo komi pas question ya troisième mandat pas question oyo tokoki koloba na mandat na yo gouvernement dynamique opposition ba telemeli yo ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vos pertales